Non, Fuji abeta acoustique à Dindi. Adolphe Dominguez abeta acoustique à Dindi. Massa nangana ni comment on est Kabose. Kabose a fait nanga massa te mais indusa na visibilité na internet na leki na gaz. Pour na liba mise belé à succès. Oyebi. Aussi kate parce que na induso. Allez ko zala ka moto zuwa papa loba yango wana te. Olivier wana so nani comment on est nani? Olivier Chimanga. Azolo banini ya jalousie mal placée le complet de Kayen mutaketo mutantima. Aze logo viole ki batwa ba logs flamme lekio flamme kapal vianga lekio ko boyate flamme lekio et ko da fasa leki bon donc ya ko Burkina Faso baba ngote na moni oza pembe na musaka oyebi pe musaka te boza presque aveni mo na yebi na nga ete poye pa yebi ngate ya lingaka ngate ngabe na olingete. Personnalité. Bonjour, bonsoir, abonnez nous sur Personnalité TV. Si vous avez mis cardinal, vous savez que TV Zanango Radio T, TV Zanango Radio T, TV Zanango Bilili, vous s'abonnez massivement à Personnalité TV. Tout le monde vraiment, babi mama ni mama, babenga kae mama Doris le la personnalité, fou mona gaz, le lot de lia kambi, humble savante sabino, ayambeli bino, muto bo message de akomona muto boza, kaso bo moni vraiment les émission boza déjà à CP la bobeti da maboko Pascal Obamarambo est toujours solo Obamarambo le kutate boye bibino na kombo ya Djoubek qui est vraiment ambassadeur ya Karim Mokonzi na katakina muto boya zate parce que toyebi toki ba départ et ça mis vraiment na ba charge à Karim Mokonzi ma solo zo bota ma c'est les moments ezarara ba be li solo acoustique ne makambu acoustique à Karim Mokonzi muto ko tango duta zate parce que acoustique beti soko boy no za mutema Djoubek, bonjour. Bonjour Doli, moi mon tété là, on a tété là qui m'a fumé 100% star, le kuma bana ba tété là. Moi c'est Kitoko ya Congo. Okay. Bonjour à tout bolinganga ba tété là tout à travers le monde, bana Gitambo de Djoubek yo makambo. Pesa makambo, mama pesa melayo. Pesa logo ze loco. Solo là-bas, solo là, tu solo, on te solo, tu solo le pont, on te dégage. Oh, tu solo, on te dégage. Car on est dans le bien. Djoubek, Kobeti, soit qui tambo, vraiment, tous ans qui tambo, qui tambo, na ma bella bastar. Djoubek, on va voir ma bella bastar, aux moi, na mon robot, ma bella bastar. Djoubek, relation nous a nini, na bastar. Il y a ma belle dans qui tambo parce que tous ans na ma belle dans qui tambo bête biso les candeni tu solo on te pas on te dégage wana moni vraiment et stage c'est que kuna le nationaliste kuna na London titi na bosani yote bambote belé ba chinoise bambote belé Karine Mokonzi la baronne autorité morale par rapport à image même ba on a indusa ngo même bango donc question autour de la réponse dans les arabes qui tambo za première commune de la ville à Kinshasa. Mutema mabe va na Gitambo. Bata Gitambo, na Gitambo, baniko jouir na épanouissement ningate. Muninga sa le lever muninga so makambu te bata Gitambo. Ya omoni is Gitambo e kufa. Pona mutema mabe. So de Gitambo ezaka danger e kufa. Pona mutema mabe, kibina nkoi. Ya Gitambo e kufa pona mutema mabe. Groupe Saïsa ya Gitambo e kufa pona mutema mabe to soutenaka te. Tu n'as pas soutenir te si moninga zui makambo bon na kitamo na bina mabe mutu te baba ngote na moni oza pembe na musaka oyebi pe musaka te boza presque aveni mo na yebi na nga ete poye pa yebi ngate ya lingaka ngate ngabe na olingete boyela nini yo na musaka jalousie mal placée le complexe de Kayen na belle oyebi kaninga ya ntima contre molema kuludimba tima contre molema simba micro petit hier simba micro petit zo memona verbe petit zo memona mo expression orale. Peut-être même moi vocabulaire, moi d'âge il y a bien mais en français, puis il vient tima, na yebi été. Oh on a su ken piano mukuse le roi de mukali ngamoko boye mukuse moko lokola. Ça va pire vraiment MBC bazabaka na motema mon général John Kimbabwa yebi ke Djoubek batonso batala vraiment yebi ke Djoubek à travers ken piana nde ba mona pembe naye. Mais le lozo on est combien gratitude. Moi na e moro. Moi babota joli bébé, moi joli bébé. Yende on ba Dominique Mabwa, yefa ye ba mengu
il faut yeba même par rapport à image. Tala si maman Ndambozo papa ne tala rien film La vie est belle te. Kourou c'est tué. C'est lui qui a composé la chanson. C'est lui qui a composé la chanson. Et mort maman. Si tu n'as pas tout vendu, tu passes à ma tongue. Oui maman. Moïbe. Batu babini ba sepeli. Ah, la vie est belle. Moi na est mort. Ngana de longues jambes homme mannequin. Taya fali pour patanga bandara. Laura tambola yango ngana sala. Taya ya Fabrigazi ya pa taya na yebi ete. Oh, na yebi nanga ete. Ok, Gimfo ma diva Westwood ba bi moi sambon na kata London City Maboko Bank na bosa mpete mama social kuna na Panama. Ah Julie Tokola ba bi moi sa taille ba bi bana no sa Paris bota la Julie Tokola ndaza mama social tozo ko bakaka Joburg lisolo acoustique boti batu bapesi batu banketo na mitema to comprendre te Karim Mokonzi osala bango ninyo mais Karim na makamuti babota makambu babota Mokonzi bakoma Mokonzi te babota ma leader bakoma komba Mokonzi ani landa Karim Mokonzi Karim Mokonzi la baronne abalusa chaîne internet Koffi Olomide aza icône na musique on la big non la patronne ba journaliste c'est tout c'est Karim Mokonzi la baronne Koffi Olomide aza icône na musique congolaise Karim aza makamba abasa internet tant aussi ma micro na chronique musicale Karim abalusa ma DJ Karim lelo makambu rien à dire bomona matanga DJ Arafat par rapport à image bana membre boyebi ba chinois boyebi ba maman autorité boyebi des Joburg qui parle silence mbanga na manga international l'homme qui a l'image de Dieu le frère de Jésus-Christ bakana nga mewaya makambu na pesa makambu nazo pesa loko Karine aza danger yo yebisanga net na ba voix féminine na RDC na le Karine aleki Barbara Kanam aleki Laurette la Perle Karine Mokonzi la baronne aleki fiyo babenga nani Claudia Bakissa apa maman Mbili Abel na maman Chalamwana bana basi tout na grand prêtre mère Cindy Leker la voix angélique Cindy Leker makambu Karine aleki na bana basi na RDC mutali Karine makambu azate mutali Karine pas d'idéologie azana été Karine Bétoile est moko te mususu an étoile moko mususu an étoile mibale netinga de Joburg que l'homme qui a l'image des frères de Jésus-Christ nazana 12 étoiles mutu nanga couronné à 12 étoiles symbole il y a 12 apôtres de Jésus-Christ azana 12 apôtres nga mutu nanga couronné à 12 étoiles symbole les 12 tribus d'Israël symbole les 12 enfants de Jacob yoko kananga mona beta mon éternel to l'état té sonana Karine a danger acoustique yango ne bimi nana koloba rien à dire rien à prouver bato ba bimisa liboso acoustique ya Karim Mokonzi bimi kaka non fuji beta yi acoustique a Dindi Adolphe Dominguez beta acoustique a Dindi masa nanga nani comment nani Kabose a fait na masa te mais indusa na visibilité na internet na leki na gaz pour na liba mise belé à succès oyeba aussi kate parce que na indusa le ke na gaz neni Joburg esika kinyange uta premier combien de ville Kinshasa na ko banga Kabose jamais na bato ba Karim Mokonzi na ba Fali yo zo nga pete na pete we na pete Jibe na pete Koffi Olomide c'est obi za grand fan on comment wana osane to manquer wana bato ba olanda ba papine kina porte-monnaie de Dieu na alone na ya banga faire ba kokana chef d'orchestre wenge ensemble amanga faire rigolat et c'est da boude so ba kitoko bouda na boude na ngai dudu kibinda lekié ça c'est lekié par rapport à image Gravina Mawela ezaro yinda vraiment ça Kabose pour la ni voiture sans monteur yo banza pas acoustique parce que temena qui peut faire Karine ale na point to beta masolo ba grand ngolo ko bangisa nga Kabose te aza vie na nga to kuta na wenge na ona vie na nga chéri sente mise patalo na yana masa ngo a perdre esprit au Patrick oyo Patrick azoba mbu Patrick oyo on s'en prend Kabose zelo côté tanyela nga ba vie na nga ba faire rigola to continuer ka maso acoustique to continuer ka maso acoustique vraiment en tout cas na bangi so ka ba Suzuki ba sila ndemo ba somono zolo Jérôme Boniko yo baza Kabose ba ndemo ba vie na biso be riki tout ba lekana lelo ko ba innocent ba Gez Mawete lelo fali ba kambo deuxième contre ngana ndo banga Kabose nga de Joburg soda bo ga banga Kabo avier mais on perdrait jamais on perdrait. OK wamba ngombo wala ndana isamno ke TV za ngo radio TV za Billy Joburg azo pesa kama solo acoustique Karim Mokonzi to ki Joburg acoustique après acoustique to ki ke kamingité Joburg on m'a tapé pour hein on va ya tembe ba bana simana nga ba de makambuti mais leader na nga Karim Mokonzi la baronne azakuna
Bon, tomata na biso tokena poto te tokanga Afrique nando, ça tourne africaine. Tout ça la tourne en Afrique. Confinement ka so esiliga bato pumbwe. Angola, toke Côte d'Ivoire, Maroc, Tunisie, Algérie, to saka en Afrique, to saka nango. Leader na biso saka na ba leader. Yo bomoni Ayemina Clark, c'est un grand artiste, Pessi Makambo, Clark Makambo. L'autre on a la belle à Mounene, l'autre on a la maison de production Mouké, tu as la maison de production Mounene au Badba Voyage. Maison de production la belle à Chili, tu as la belle à Chili, Banero Boyebi Chili, c'est un grand. Et puis Karine Mokon de Silité, en futurant avec Chili, tu es maintenant innocent, tu es bête innocent. Bon, on a Karine Mokon de futurant innocent, Baloume, bon, on a besoin de faire ça, oui, le Longomba. Eh bozo matsa batu va ma foot Bernard Cavalli babi baza Japon kuna kata Paris Karim Mokonzi robomi sabatu na attention Karim Mokonzi la baronne lembi sabatu ba piquer parce que calamité au moins peka boye ba vie la qui a fait rigole la pauvre façon ils ont matato comprendre que la Chine bozane makasi félicitations mais tu sais la marathé je me la Chine ba chinoise ba chinois bana membre. Ma autorité de Djoubek parle, silence de Djoubek parle. Et à vocation, c'est l'art de parler, on est des artistes. On est des artistes. Un artiste ne se limite pas. Tant on a l'inspiration, il y a Kamakasi, mais la Chine, la Chine, tu as la force, tu as la Simaro Megati. Koko sans libomati. Tu as les artistes musiciens. Les artistes internationaux, je cite les noms pour la Bangara Moudouté, la Liraché Moudouté, Boukano Sani Nayo, Kiti kwa la wano na la racheyo tumba. Si boye ba te bana poto muta contredire ngate international RDC. Et bien ba ye ba te ba sa musique ba sa ba polémique mon local, trop ba professionnel partout dans le monde de tourner ba tous émissaires congolais ba mingiti. Premièrement c'est Kofi Olomide Quadra Koraman Sonia Mbeli. Papa et papa ça international monde entier ba qui international. Son âme repose en paix via Kenda déjà par rapport. Où sont les rois de la forêt internationale World? Fali pour Paza World. Ferrego la Jésus de Nias, Mr. Love Vaza World. Karine Mokonzi la baronne, leader de la voix féminine, tout dans la RDC. Nakata République du Congo, d'aller Karine Zate, allez na bana mi bal pour boire polémique, allez belé. Là comme ça be bela lo inga, allez belé. Karine Mokonzi. Bon, tika li bano ba local. To bunde la banque ba kota na world. Bon, ba kota kata zo bunde la banque. Kota te. Ba kota ndeni. Kani sa kocho biso to vania na ba to kangije. Masu anu ati. Banyama bakoti nzamba ye grand prêtre nzambe. Akangi porte ya arche. Yo kota wapi. Ozalaka wato ba kota na arche. De Karine za makambo zo orchestre ya munene ya masekiti. Pesa makambo ozo makambo. C'est un mouvement. Et puis orchestre mo za world. Tu as la musique urbaine, tu as la musique congolaise, Karine a danger. Et puis la charge, bon, tu bengani pe tout le monde baza ba inutile, tout le monde baza. Non, tu vas coquer moi mbangu, na ngina yeba. Bo bengani batu na ba charge à Karim Mokonzi parce que bo linga ke bo voyager bo zamuke dépenser za minute to ka mtema mabobo ika bato to zara na bango pe ba matavion photo tcha ba mpandi. Yebisa biso qu'est-ce qui se passe ba départ à Nessa Makara air acoustique à Karim Mokonzi la baronne et betami bo moni ba vie zo matebele bo koti va kinchwe ka bo koti c'est pour bébé bisa baninga makambo pesa makambo pesa ozo makambo ba pesi makambo te veut dire ba kena bango poani ba pesi makambo te solo la ba solo la yo ba sololité veut dire ti solo non te solol oh c'est quoi ba sololité une solo pour te dégage bango ba biso ba te intérêt to linga pembeni te biso to fidèle à mutu to kufa pone ekolo pour les meilleurs pour les pires bato balingi pour les meilleurs balingi pour les pires te to bengani bango to sali ba charge na biso ngana zini kumbi papa veri Pozini Kumbaza vrai à Karine Mokonzi. Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise, vrai à Karine Mokonzi. Na de Djoubek, toi trois. Bon bah tika li fenek to boye pe mena biso c'est flatté. To bengani fenek poani. To bengani mona. Mona bo bengani ba salini ni ba la Chine pe bato balingaka Karim Mokonzi la baronne ba mona ki ba on peut pe mena ya Karim Mokonzi la baronne ba ngaba yeba. Pourquoi fenek pourquoi Mona accueilli ba ngaba yeba départ na bango za dit à quoi hein neti mamouche diamant ay kuna Bundes na bo PT José Marquez na Bundes bazo ngaba yeba moko bo lembisi promotion à Karine
moi on m'a pesa meli bon moni confirmer pesi makambu de jour beka beti eloko pesi etala meli boye mbango bone ba diembelasi moko boye bo lembisi bo comme na ba mususu ba artiste mususu na ba osomona ken pianatika fali osomona bana na mibale même poli wana oyo nani mwana na pecha na janvier na bir batika wata de bino bozaka pour les meilleurs pour les prix les pires bokimi biso to lingi bata détenter yo to bengali bango ngana zini ngai de jour be frappe encore na zini kumbi na jema ibele gros bébé à presse congolaise to soit 3 bato intérêt to boy na biso bango Karim Mokonzi pas d'accord ba kende mais tout nanga ba poste pe na ba charge yango ti pesa ba poste ba la Chine bona ndenge va ba poste kabwama na kati ya ba charge ya Karim Mokonzi o bo changer kombo te to bo continuer kana kombo et ça ba charge ya Karim Mokonzi akoma mutu to bien ba charge ya Karim Mokonzi chef la biso tout zini kumbi o mato kita aua bobo ya bondima aua zini kumbi makambu chef directeur marketing à Karim Mokonzi c'est Zini Kumbi. OK. Qui est serre na biso mda simba mbongo c'est Jemima Ibele. Ngana za moto yo. Moto pamba. Oh moto pamba. Ndenge no ba mingi boy moto pamba. Oza mutambu te wa ozwi obona okozwa grade pona ocheba ngo mutambu te. Oza lisu. Mais ngana Zini même moral. Comment la procès te. Ngana Zini doit même moral, même état d'esprit. A vu le père, a vu le fils, a vu le fils, a vu le père. Hey. Zini Kumbi, directeur de marketing. Ngana simple conseiller à Zini Kumbi. Yo mo ba internet eza monde ba sangote. Un jour ko beba te jubek ngana ya na micro na nga. Ma Zini ana ngo ba na ngote. Nga tala ka mutu. Suna fa no fona caractériser yo, na qualifier quel genre d'homme oza. Zini a rassembleur. Et puis la sagesse, l'intelligence, le discernement, bah quoi na zinité. Bon bah boiser. Bah toi vas à la grande gueule. C'est-à-dire tu parles beaucoup mais tu ne dis rien. Tu parles beaucoup mais tu dis rien. Et dans des makambo va ça notine te. Zini Kumbi quoi mutwa, écoutez plus, parlez moins. Oh. J'aime Ibele, écoutez plus, parlez moins. Nga de joube frappe encore l'humilité précède la gloire, l'orgueil ici. Jésus va t'en baba aux orgueillés. N'a un esprit. Dans un état d'esprit pour avoir un questeur trop et mener à former un état d'esprit mais on a une humilité religion hébraïque to rabatu to tchakanase to nzamba panza ba monter malolendo biso mo nzamba na biso to bela nzamba ba hébreu nzamba na biso ba hébreu azora muta monter malolendo panzio akita ba kondi minene azu biso bata mitawa tomboli biso batuninga vraiment pas stage ke kuna na kata London City yena mamukole la prêtresse monter ma papa Noah babi vraiment kitaro ebeti na acoustique ya Karim Mokonzi nana ngwa simbi misapi wana parce que babi non félicitations moi mobali wana mbetenge vena nga mbetenge adaje makambo mbetenga makambo boyete abeta non lisola kitara ne beti ba nani pardon félicitations mto abeti kitara wana Gisèle Hassani PDG chez dans Londres mutabeti kitara wana vient na biso grand prêtre mbetenge yemda beta balboma o cartonné en quartier latin et puis bon là ça ba do tuna nga na poto de Jubek na ba guitariste na tang sina tangi yote oze lokote wa mapapa. Ah oui de Jubek na ba guitariste ba pesa makamu na kata mboko ali banda na kata Kinshasa okotangela biso ata 5 okotangela biso ngite base belé na bani na vie na grand prêtre Maïka Munan osoka ba Maïka Munan Maïka pesa makamu vie na Maïka nga kumisa na loyenge na mda sentimenti grand prêtre Maïka Munan viens nga Suzy Kanseya maestro Suzy Kanseya maestro viens nga Popolipo et Polipo Beniko wabeta franc congolais tala le franc congolais mbongo ya bana mboka Congo momonda je kamine ngo elongi ya Lumumba héros national Beniko Popolipo mtabeta ngwa danger par rapport notanga ba danger Godé le fombo danger na basse Godé le fombo na basse a danger Michel Bass a danger, habite na maison mère, habite ba vena ba Madilou, Michel Bass a danger, Mimiche Bass son âme repose en paix, a danger makambo, vena nga Chéri Mograta na makambo, vena nga Dadi Bola, bana kini to longona to yamba Dadi, même binisa bango, to lembi yo Dadi, jage basonko, binisi bango, osoka ba makaba danger, vena nga Flamme Kapaya, mystique de l'univers, Flamme Kapaya danger, Kapaya de l'univers.
Kakole, mais ma biso à 5e. Tandodode. Eh ouais, wenge, ouais. Flamme Kapa danger. Viens à Burkina Faso, Mbokali a danger. Burkina Faso a danger. Mais oh, monsieur Swana n'a pas été au la campagne, yo a été. Parce que tu es un japonais de polyvalent danger, vient en Afrique à danger. Eh, notre bas danger. Oh, Anna, so Olivier Nani, so Olivier Timanga, toi qui est yende fala beta acoustique à Karim Mokonzi. Ce que là on est ça qui va relongola Olivier Timanga ba. Eh, c'est que mettez nga beta grave hein. Venanga Félix Taizo de ba forme. Olivier Timanga sali ke que jalousie. Venanga do a Congo. Allez qui? Ce que zalaka moto azuwa papa loba yango wana te. Olivier wana so nani? Comment nani? Olivier Timanga. Eh. Azolo banini, il y a jalousie mal placée, les complets de Kaye, Moutaketo, Moutantima. Azel logo, viole qui batouara ba lox, flamme à l'équio, flamme capal, vient à l'équio, Koboyate, flamme à l'équio, et pour de façon à l'équio. Bon, donc, il y a Burkina Faso. Ah, c'est la campagne de dénigrement. T'as pas vu Moussou, viens ça si la cala. Oh, ton temps va professeur, viens les capaya. Ton viens les qui, à l'éguinane. Soli c'est papillon, abeta na pire, bakou bazaï danger. Viens dans la bouingi, aïe danger. Tout le soliste par rapport à l'image. C'est bon, Olivier Moko Boye. Vieux pardon, c'est comme Boye Bisso. Tu bête le Bisso, tu l'équipe d'internet, à pas faire, il va tout acoustique. Tu l'équipe tout le monde, sans jaloux. Bête acoustique. Bah, mise basé belé, tu pona qui fait Nabisso mbéting pour danger. Yozel banapoto, azel locoté. O leki batuka na ba locks ka wana sili apa ba locks leki mutute leki no mutute leki mutute. OK, to comme dire que jalousie mutema mabebo. Donc biso Karino a leader na biso to mataviote biso to regnete ba contrat minene yate nga de jube na tam na mutuka te nga de jube na fa na appartement kanote biso to soutenir mutu wana ko zo tumbola biso ni sa Zaire vie to boma moto na pétrole et loko zo luka toko démarrer yo ndenge moko ndenge système indusa okokati ba vela so les rois de la forêt ba ah petit Karine ça va ba quadre ba zondima ba papa chéri ba vie tout ba vie fali ba nini ba faire so ba faire rigola so yo za nani na musique congolaise oza nani parce que tant mené en loba quand nous avons créé ces mots des artistes et musiciens congolais à notre image et à notre ressemblance na mona mututa bimako contre mené. Mais les gens, grand-père de ma Karine Mokonzi Kofi Ayembinae, Karina Mokonzi a danger. Biso basoda, nga la zara de Djoubek attaqué de pointe de base. Na moto pas malade ba charge, mais na soda ma case. Na zana ba ko diminuer mon nyon sobo ya Karine Mokonzi. Et ça na ba défenseur. Et ça na ba charge. Et ça na ba zozo. Mon to tiki bino écart. Ba zozo, manike zozo, Kenny Piana zozo, Gloire Olangi zozo, Tanya Mabedi zozo. Mon bo suki Petit nanga janvier mato e katana zozo. Petit nanga nyamakon matama na Denver zozo. Petit nanga bir moni. Tango biso tozoni to le avion. Avion ngeko mabiso rola wewa. Moni boti. La patience paye. La patience et savoir faire finir toujours par voir gain de cause. Moni gain de cause na biso. Ba chino ba na mamba bino de Djoubek bon. Ba soda bon. Boko faut pas international bon. To le misabino avion. Avion comme wa wewa. Tozo kende Karine aza makambo a danger to boyi dérangement to répondre bino te to fula bino boza ba ki tchaka lingo mamoko boye boza batimo bolekana na bino Karine makambu Karine aza danger aza international parce que na RDC na ba voix féminine nazo lobango à part maman na biso tchala mwana na maman so mbili ya belle mutale Karine azate o baba kana kuna. Oh, Lorette la perle, kuna. Oh, nani. Karine Mokonzi là, Cindy ne ba danger, ba tambo. Cindy le cœur, la voix angélique. Na Karine Mokonzi ba da. Ba boti kali boza ma papa. Ba gichara boza ba pampers, ba papier. Par rapport. Donc merci de Djoubek au petit message ni na ba na membre ba tunyoso baza ba la Chine nyonso placé partout bazolanda biso à travers une personnalité TV message ni au petit bango. Message ezaka bon. Tout ça la promotion et artiste to face makambu. Chaque dimanche, banda komona na ba chaîne nyonso pour tout ça promotion artiste. Az artiste munene, toi na la belle munene, Karine a danger makambu.
Bondo komona biso ba chaîne na télévision. Zini kumbando le kawana je mai belle ngamo ku de jouer mbanga po. So na kuta na porte-parole na kwese ku kao. Porte-parole nyoso kese tout na kuta na pesa yi. Na ba teva kin. Balo ezoko ya moi sans lo moko to cha bilo nyoso Karine Mokonzi. Pour muto na besoin ta la baronne. Et puis on pense on a toutes les chaînes. Toutes les na radio, na télévision, clip à Karine Mokonzi dans le cas. Bon on a laissez-moi tranquille. Bon on a ba confinement. Bon on a ba autorité abeta na quadra kwa vient son ngambeli mon pas Mokonzi. Par rapport il mange vient sur quadra. Bon on a laissez-moi tranquille. Bon on a hommage à DJ Arafat de Babylone tout Karine Mokonzi sali. Bon on a ngo ba lo esokoya. Na ba différentes chaînes, na ba TV, na détente musicale boromona na radio donc nga de jouer na zawana na Zini Kumbi papa veri na jema ibele na ba radio na ba télévision boko le mande biso po TV comme lengi TV za radio te moko TV comme radio nga de jouer na buka caméra tout ça la promotion pour makambuse yeti akusike pesi makambo siko ba fitinga ba innocent zoya ba wilo longomba ya Chili siko awilo a danger nanu innocent danger ngaso de Jubek na zuma na maboko Zini Kumbi tozawana ba chaîne tout donc ba support roya to la zone point de vente par les Rosala ngo sombe produit CD à Karine o lekibo azad danger za makamdo boy azata leader taka koma mtu Mokonzi mopa Mokonzi Karine Mokonzi nzube Jubek Mokonzi mbali nzambe babota mama Mokonzi yo bota manani yo mungamba bakapobo bangamba yo banani. Ok, merci de Jubek Bambo te sala moi bien na numéro na contact na batu sur la division de la personnalité TV. Le numéro de contact na Toki, mais Mutoki oyo souyer nanga et bimara pambate. Mutoki anga de Jubek frappe encore le micro l'image des frères de Jésus-Christ et ko bon man makila. Ba fiti ba zozo. Na pesi mbote na bana membre. Bana membre na robosa rabino maman présidente Mami Solange. Mami Solange ola la pongite pona de Jubek azala bien, de Jubek fa na car et de Jubek fa matanvio. Mami Solange makambo na robosa no jamais. Lobo lesa bakataka. Bakata ngote. Lobo lesa mutof sala ngala zala confinement boy na lembi western comme ka. Tour kaka. Tour, non ça ba turbo. Na bosa na Jaja. Na bosa ni te Léa Getride, moi c'est kitoko. Choupette, chou de chou, maman, de longues jambes. Moi, ça pembe à côté de moi. On m'a dit que je suis choupette. Ba botte na ba mingite. D'ailleurs, c'est pas mingite. Ba matinzo be. Ba grand-père mère Ali, moi ça Kofi Olomide. Maman choupette, makambu. Non boyo. Non boy. Maman Pauline Chakou, makambu. Western comme ngalo wanzela wese na boya bango. Makambu. Clarisse Mbemba Nzambe à Nantes, moi si Nzambe à Nantes. Clarisse Mbemba solo ba solo la pesa makambo. Mama pesa melayo. Élise Mbemba lokumu ya famille Mbemba. Élise Mbemba monument ya famille Mbemba yande yone makambo yone danger par l'idéologie. Jos Sambole Sedoua par rapport à image. Zizo la Assani Motema PDG chez dans Londres par rapport de on a vidé na paix à paix j'étais au kit solo la paix kala bodani fait le la baronne on dit assis là fort de monde vida nani zuzu milo grâce moko yebe makambo ra soute badani zuzu non bongo na bango gabongo remanye mesala mangati laisse punda tali ngade mo wumbu na toka kabo na mena miliki te énergie zonga na confinement OK mama ça peut na base pour na kotika bango boete pour keto déjà comme kota tima déjà bandi par rapport na kotika mama ça boete venanga Didier School bambo tebele petit nanga Peggy Nzangi Ngolima bambo tebele oncle Ngolima conseiller privé personnel yanga de Jubek oncle Ngolima makambu yana ya del bon moi ça mwindu femme noire femme africaine femme noire femme africaine modèle à ba maman couturière modéliste styliste wa bezo donc c'est lamba ya del azaba beto dada. Ingénieur Jordi Boto par rapport à image, pesa maman pesa melao, petit nanga malako sambale, petit nanga sambale, petit nanga ngeto Arnaud Noura, maître Noura ngeto Arnaud. Petit nanga vraiment ba komba mboka nezo kima mais nazo lela mabe ba komba mboka siko ezala. Ba ozaka ta émission msusu. C'est ba on se voit prochainement. Bo tenir nga rigueur les petits Ngolima.
Masanga da bombo le kiji. Moni bato ba kombo no poste no eke de banamo. Teo mbala par rapport donc petit nanga héritier wata. Donc pesa makamama pesa melo ba tete la tout. Bana gitambo bo s'abonner na chaîne o la personnalité TV. Personnalité TV banini par rapport solo ba solo ti solo ti solo. Maman nani? Doris Lema. Asa akabaka. Akabaka. Asola bien yo baka. Maman Doris Lema de Jube gazo lela kabela moi papier. La personnalité fou mon gaz. Maman nani? Doris Lema. Doris Lema makambo bo sabatu to bolinga de Jube o leki nanga. La Chine, ba chinoise, ba chinois. Yaka rende trop zo makambo. Yaka bondela nga flatter nga coach na ba charge. Na ba patron na yoka. Toi kana moi si maro Jemima Ibel, le gros bébé de la presse congolaise. Sagesse, intelligence, discernement. Ba nyol ba finga Karine bana basi. Jemima le bon na mayele. Ba tout ba finga Karine mon konzi na bana mibali na le bon na mayele. Ba tout ba finga Karine na bana mibali zina le bon na mayele. Donc yo pesa l'effort, yakati, yaka coach na jete. OK, merci na ba abonné nyon sur la personnalité. Le numéro de contact pour nabi émission ba benga fo bana poto ba benga. C'est plus 243 90 35 07 678 plus 243 90 35 07 678 plus 243 85 012 68 39 plus 243 85 012 68 39 la belle nzamba milimo wa sakope monsieur beta munduki tala belle nzamba milimo ba sakoli babi pesa makambo zo makambo. Mistral, le Mistral, c'est un vent qui souffle pendant l'été. Canicule, la canicule c'est la période de grande chaleur, le soleil tape dur. Les gens transpirent à grosses gouttes. Orage, c'est une forte pluie de grosses gouttes. Wakisa, il y en a qui Swahili, il a dit Pelissa. Mistral, canicule, orage, Wakisha, boucle, honorable Zachary Bababa sur les moulas. Boucle. OK, merci. Na vraiment émission SCP Sibino Nyonso bateau bolandi biso à travers personnalité TV babi personnalité TV ne makambo s'abonner massivement biskan ce zambino wana na pesi merci na bato nyonso ba Rolanda émission o na moni ambisi bazabaka na motema mon général John Kimbabu kuna na London City na bosa mpete gimvo ma badiva Westwood babi mwasi ya mbongo veut dire maboko banque kuna na London City na bosa mpete Bizolozolo CPLS kuna na Paris na moni susu papi neki na porte-monnaie dédié babi mobali ya mutando a sérieux zanotin teka kuna na Bundes José Marquez na Bundes mamouche diamant taye babi mwasa kito na kata Bundes ezayo bambote belé na batu nyonso balandi biso Bernard Cavalli na bosani opete na moni fola manzambi etola mboka babira ekitendi merci parce que Coli DG Koma qui vraiment merci place aux ali merci na mon caméraman ozo ça que image ma propre et ma claire na moni wana ingénieur médecine team na bossa télé nationaliste et stage c'est que kuna pena London City bambote belé bo s'abonner massivement na personnalité TV tout le monde la prochaine numéro na téléphone ça plus de 143 85 026 94 bye.